J'aime pas ta gueule, Mr. Kangel. Fais-moi plaisir, fermez vos gueules. Ferme ta gueule, Mr. Kangel. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Tais-toi. Casse-toi. Ça pas le monopole de la bêtise, de la sottise aussi. Tu es con. Tu es con. Le roi des cons. Ferme ta gueule. Rends les Congolais service, ferme ta sale gueule. Nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes au plateau de la révolution. Il ne faut pas confondre les deux choses. Ferme ta bouche. Tu n'es pas Che Guevara, sache-le. Encore moins Mandela, ni Lumumba, ni Mobutu aussi, que tu veux copier. Tu ne représentes rien. Tu n'es qu'un génocidaire, un assassin le long chemin. Très con. Merci Alpha Blondy. Tu n'es pas Che Guevara. Tu n'es moins Lumumba, Mobutu ou la personne que tu veux copier. Nous sommes bien branchés dans notre série des émissions Breaking News avec Proverbe 30-30 en direct de Mongalema. Merci sur toutes les interventions de l'émission d'hier. Nazu ba coup de fil ebele bato bengi ba sepeli pe bazo pour encourager idéologie ndenge tozo kende eza malamu. Alors na sommaire na biso lelo tozo lobela corruption ezali cancer na kati ya mboka Congo pe lelo oyo révélation toza nango balobi na cité ya Oya Kabila abimisi phrase moko ya assassiné makambo nyonso abimisi makambo azokanisa na fond en cœur na ye alobi ete na baélection en 2006 badépensaki 400 millions de dollars na 2011 ezalaki 700 millions de dollars pe na 2016 ekozala 1 milliard de dollars. Alors mpona yeba élection ezala te mbongo wana batia yango mpona koinvestir na mboka oyo eza kaka injure te eza kaka gifle te. Moi je crois que lelo oyo tozosenga na ba Mr. Kangel boferme babouche na bino oyebi zoba bayebaki lere azofungolama ye monoko na ye mbamoko ezolakisa soki aza zoba to ya mayele. Kabila oyo akomi na souci ya koinvestir na mboka nani ayaki na chaîne chantier nani ayaki na modernisation na 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait avec ba millions nyonso tout oyo azwi et lelo oyo azoloba mbongo oyo tout 1 milliard to kena ba élection te mais to kende kotia ngo na investissement ya Rwanda ya Burundi to ya Congo. Alors Mr. Kangel, Mr. Kabila na équipe na nyonso en tout cas nous sabino bo choisissaki mal adversaire parce que ba élection toza kutuna posa na ngote na yebi te soki politicien congolais ni azolinga kokenda ba élection mais normalement Kabila doit dégager le plus tôt que possible ça bien pour na ye sinon ebembe na ye ekozala traîner na Kinshasa ndenge ba traînaki ya Samuel Do atindi ba Ruberwa atindi bato ne baloba soki pe ali na ba petit ba Rwanda lokoti pe mais Kabila amemela biso pete yende muto aza grand problème na Congo. Le plus grand problème na Congo eza ye
Ce qui est Kabila koufi na 11h, na 12h, ba Rwanda tout ba kimi, na 13h près zongi na Est. C'est-à-dire que, avant qu'on menace bisote kalo basugi yazate pesate, c'est-à-dire Kabila l'acception de Mabe, azo l'acception position, azo l'acception roi balamike, parce que ça a 14 ans na pouvoir, na 14 ans à Salamo, parce que ata lisas mo betate, ata trouble mo salamate, parce que tout ça na ba politicien ou bazali bongo médiocre. Alors tokozongela basamona ye, tu sabino qu'est-ce que nous allons faire, tout en allant ba nouvelle autre ça nango awa oyo ba pesi biso awa. Balobi na régie des eaux ya Kinshasa chlore ezate bato bazomela mai ya mabe oyo ezoboma peuple. Et puis balobi suso Kabila azosenga presse abomba ye. Donc l'air akutani na presse azosenga presse ba gérer ba bimisa bosoto na été ba dénoncer mabe na été, mais presse yebi c'est que bakolobaka vérité ko population faut yeba parce que presse est en quatrième pouvoir et c'est ngeli population yeba mikolo nyonso makambo ezoleka gouvernement sali nini toza suna temps ya kobomba likambo moko te pour éviter une crise interinstitutionnelle. Les Rwandais Kanambe réconcilient Kengo na Mina. Donangonga Oyo, na quand il y a ba lieutenant na ye, biliaki bango bikoki, ba na guerre bango na bango, alors asaline aiko kunda H de la guerre, pour terminer ku Oyo, azalaka, bobenga kaye président parlement en réalité, azane président parlement, te pour moutoua diriger parlement, eza Jeannette Oyo, azapel leki ya Kabila te, bazaka lipasa Kabila te, ya Kabila te, mais azaka mama leki ya Kabila. C'est-à-dire mama leki ya Kanambe, basala théâtre moko, mokolo yali, tukolakisaka bino qui et qui, ndenge ni basala ki yango, parce que ba eto e bani considéré autour na bango, ngongango faut pas pakatamba. Alors, makambo esalami na parlement ya Afghanistan, ou esalamaki lobi na parlement Afghanistan, il faut esalama na parlement Congo, esalama na Sénat Congo, esalama na palais des nations, na palais à OIA, kuna cité à OIA, parce que Kabila abanga kaka makambo bafuga ba osala. Bata mikolo ba comprendre. Alors na message musu toza nango awa o na komaki balobi nous les combattants ezali seul radio ya combat, ezali radio ba fanatique te, yo combattant oza un peu partout. Soko niveau landa masolo a combat, ba réalité à combat. Et là on y ko sala pona Congo, kotaka na www.nousleschombattants, c'est les radios ya combat, ba radio mususu, eza na radio ya ba fanatique, eza ya batu oyo ba yebi eloko bazo salate. Pe lisusu na koloba ke corruption eza makasi na mboka Congo, eza mawami. Ba nouvelle toza na mona mesa awa balobi débat est très poussé sur le processus électoral na Congo. Seni décèle plus de 700 doublons. C'est-à-dire na Seni kuna bazo kabola ba doubli de ba parti alimentaire, ba faux parti politique, ba faux opposants, ba faux bazo pesa ba poste moko pour tricherie makasi ça na Seni. Donc yango tozo ba eloko malamu yali opposition tokende te na élection, tokende te na dialogue, mais tokende na otobengi révolution, to otobengi soulèvement populaire, yango eko sauver ba Congolais, yango sauver Congo, pe biso oyo toza na diaspora na lobaki eloko makasi yali mot d'ordre tokokota na kati na. Alors ba information toza nango balobi l'opposition refuse de participer à la session. Opposition et boy qui participer à la session extraordinaire où salami na parlement. Nous sommes des glissement. C'est-à-dire Kabila azoluka atika na pouvoir, à l'ongwate, yefo atika la pour il faut que ndeti na suka asisa musala oyo ayi kusala na Congo. À part Rwanda, ba yebi breaking news Radek suprême aza ko répondre te na ba message azali incarcéré et senge na biso toyeba esika nini ali tokoma ba lettre na batu ya MONUSCO baluka ndeko esika azali. Alors consultation vérité cachée ya Kanambe et Raixi lokola Sénat Parlement ba glissa basala déjà
3 ans oyo baza illégal ye pa zolinga continuer na makambo wana tolobaki yango awa ezali ba information oyo tolobaki awa na makambo ezoleka na Congo. Donc tozokende kotanga ba information mosusu oyo ba correspondant na biso bapesi biso to traité mpona breaking news ya lelo. Bozolanda biso en direct ya Sentinel TV, bozolanda biso en direct ya Sofkins TV. Sofkins TV ezali à partir ya Canada et metaka kuna na Toronto, mais biso toza awa na UK na Angleterre topesaka ba nouvelle mikolo nyonso. Merci na soutien na bino, merci na makambo nyonso tu ndenge ezoleka, merci na ba message nazomona bozo répondre bozo koma ezozala malamu. Totanga na ba message oyo ekomami awa bakomi boye oyo tozwi ba nouvelle résistance elakisi parce que batebele ba réagir par rapport il y a 10 ans il y a Apareco 10 ans Apareco ou balobaka Apareco eza résistance et pourtant Apareco eza ngo résistance te miza lokuta munene pesa distraction munene yango tobaki Mr Kangol ezali pe Mesembwanda akanga nanu koloba mingi parce que asali 10 ans na 10 ans wana alobi aza résistant atiko bambata manga moko te tanze libanga moko te na manga Congo mais amibengi résistant en réalité eza aventure. Alors bato ebele babengaki na babi pasteur pesa biso na définition ya résistance parce que tomoni on dirait Mesembwanda na groupe na ya Apareco bayebi te résistant eza nini. Résistant elakisi opposition armée contre l'envahisseur ou une occupation étrangère dans votre pays natal. C'est-à-dire, si vous avez résistant, c'est-à-dire, azali muto a télémeli envahisseur ou bien a télémeli occupation étrangère dans mboka na bino. Alors, libération et la ici, définition de libération. Libération et la ici, un fait de délivrer un peuple de la servitude et de l'occupation étrangère. C'est-à-dire libération, au biso to gena libérer Congo ezati ko libérer mboka na maboko ya servitude ya occupation étrangère. Apareco esali 10 ans boule ata ya ko bamba libanga ezate boule ata ya ko komisa moko ya ba définition boule ko kokisa ta moko ya ba définition ni ya résistance ni ya libération et salamité. Définition oyo ezate donc yende alalisi congolais vrai pongi ya ba bébé Apareco na Honoré Ngwanda bolimisanga balalisi ba congolais de vrai pongi ya ba bébé parce que balobi baza groupe à résistance comment bosali 10 ans botikali ko conjuguer ni comment libérer peuple ni comment kosala résistance botiko sala ngote tozomona lelo lobby na ba télévision nyonso bomoni makambo esalami na Afghanistan. C'est ça la résistance. Bino bozo sala ngote bozo ya ba message ya lokuta bozo ya ba message oyo ya kobangisa ba congolais bozo ya ba message moko terroriste alobino bolobi bozali batu ya résistance. C'est-à-dire bandeko bozali sous l'aliénation bozali ba fanatique esengeli bofungo miso boyeba ke bozana lokuta monene oyo lalisi bino pongi 10 ans esengeli bolamuka. Alors nakokende ko féliciter ba mama awa na Manchester mbote mingi na madame Zibaka na mami Georgette ba mama oyo ba marqué na Manchester na hospitalité na bango na comportement na bango na etamboli na bango nzamba pambola bango abakisa bango mikolo o ezangi pe apambola bango ke bakutana na liloba solo bazala kimia po ba mama balukaka vraie parole ba mama bazana souci ya nzambe ba mama o na Manchester batika kozwa problème na mutu te bazala toujours bien ba mama wana nzamba pambola bango parce que nazana image ya malamu pona bango mikolo to monani te mais na pesi bango félicitations na honorer bango parce que baza ba mama moko na Manchester batiki histoire bazali vraiment na kati ya loyengete ba mama oyo bavandi bien na communauté basekaka baservaka bazaka bien ezali mosala na biso batu ya presse kokumisa kohonorer basi oyo bazotambola malamu na communauté. Donc proverbe azalaka wana pona koloba vérité so likambo malamu ezosala na communauté akumisaka asala yango. Alors mutu moko akomeli nga alobi pasteur na ina yeba pasteur abali seti basi azaka wapi soki pasteur kasi bon eza mama mingi aza tente bolimisa nga un pasteur azobala basi seti
vraiment naza so na likambo kolobela ete lokola aza na lifelo totika ezalaka kuna ye moko aponi nzela wana donc touti kohonore bamama oyo tolobi madame Zibaka mwasi ya ndeko na biso Zibaka na mama na biso mami Georgette aza moko bomoni ye na fois kumputu na kati ya shop na ye lelo je crois c'est la shop naza mwasi moko molende atelema alobaka vérité pe alobelaka bato tout proverbe aza ya nzambe alobaka makambo solo futo soutenir ye nayoka ngo mbala ebele eza malamu pe lisusu eza na confusion moko ezosalama bato ebele babengi nga babi me proverbe ndeni olobi moto aza kolabo ndeni tolobi boye me omona bato yango mpe bakritikaka asuka nami mais ezali cop kanambe ayebi ke bato balingi ete apesa bacolaborateur na ye droit bafinga ye baloba mabe me na suka nango omona bazoprotege ye donc bocomprendre ke ezali nango ndenge ya lokuta mutu nyonso aza na idiosi eza mutu oyo ake kokotaki mario mpe aza na badiscernement des esprits te moye asosola makanisi eza nsima ya descente ya bato na Kinshasa eza te oona mutu alobi aza na idiosi batuninga paster idiosi yango banani baza na idiosi ndeko na ngai ndenge okomi awa mutu aza na idiosi eza ye moko paster Mario parce que aza na meme na discernement des esprits te akoloba mutu alobi azokende na Kinshasa akokende na Kinshasa un résistant akenda kokota na parti politique te akenda kokota na parlement te mais akendaka na mabende mpo achange basituation alors mutu nyonso to azoloba ke akende na Kinshasa kokende otravaille na bato wana eza suna tina basalela mino de sete aza ennemi ya Congo donc mutu oyo to azokotela ye mutu oyo nyonso to azokomprendre te aza na idiosi ye moko bon bato oyo batumbolaka proverbe fo boyebake proverbe à l'esprit et la sagesse de Job esprit ya na cœur ya Job oyo ya Bible Job lendokiski te et la sagesse de Salomon la peau de l'innocéros donc proverbe 30-30 azalaka na poso na ye eza ya l'innocéros ata obeti flèche neni ebendaka likolo ya poso bokende classe botuna poso ya l'innocéros estce ezwaka flèche yango moni baflèche to ya bandoki ya butu ya moi etutaka poso eleki parce que proverbe c'est ça po mutu so alinga batuna eloko nini ezosala ndenge wana mutu mosusu azoleka na tv asala tambola ye batambolaka na ye basalaka bémission na ye ayebi nkombo ya paster songisongi te azoleka na tv alobi monsieur bienvenu monsieur Alain donc mpo na ye bienvenu monsieur Alain bovandaka na mutu boliaka na ye bosala bakolabo bino mibale bolekaka na ebola tv mais oyebi nkombo ya songisongi te ozobenga ye bienvenu monsieur Alain envoûtement eza kolokamaka trop bato na milangwa bamisusu bakomi bapaster alors soki bomoni mutu aza mutu ya milangwa azoleka na tv botuna ye omeli bouteille ya whisky mobimba to omeli kaka 4 cannes ya soupe ascol na confirme ya solo ke satana mikolo azolala na Londres mpo bemission bozosala ezolakisa vraimen ke eza ndenge wana ndeko mosusu akomeli nga abi pasta ya solo ngwanda aza leader sans vision oyo bible elobi ke soki aveugle azokumba baaveugle bango tu bakokwea na libulu 10 ans ya distraction ya aliénation sans action babambi ata libanga na manga te mawa na biso totanga histoire ya de Gaulle bokomona ke ngwanda aza tente akokani ata na de Gaulle te eza ba message nazozwa bato bakomelaka nga merci biso toza contre ngwanda te tozosunga ye asala ki de Gaulle congolais soki azalaki de Gaulle congolais akende na dictionnaire ata la résistance elakisi nini libération elakisi nini akomona ke baaction na ye asali ezali pene ta ya libération te ezali mpe pene ya résistance te c'est-à-dire azali moko ya bato bazolalisa bato babebe ya pongi ya babebe alors tozali na ndeko na biso Aziza apesi adresse na ye ezali Soul House 117 Fairfield Street postcode ezali M1 2WG ya golf donc mpona mutu to azalaka na Manchester olingi kolia biloko ya bacongolais olingi kogute gu ya bacongolais ozangi esika ya kolekisa ngonga kende epai ndeko na biso Aziza tobenganga na kopesa numero na ye aza mwana moko kitoko aza na témoignage malamu toujours arespectaka bato tala kutu ndenge na vandia na okakaka
akomi pastor please can you send me your account details alobi natindeli bacompte détail nanga mpo atia mwa eloko omoni bana nde bavandaka na bakulutu mwana moko ayokisaka nga esengo chaque fois so tokutana yo bapasta na invité na restaurant pasta nayebi ke eyozaka boya pasta mwa carburant boye na boye mwana malamu aziza na Manchester bano bamarke nga en tout cas na kosala nyonso tu na filme na nga ya oyo ezoya ya nsima sango bala commission o jouer rôle na osenga permission pa mobile na yo o jouer rôle mpo otikala na kati ya histoire ya Angleterre ya film ya bacongolais oyo nazosala merci na bino nyonso tu na ndenge boza kosoutenir biso ezoleka malamu message mosusu naza nango awa ezali ya oyo nazokoma awa ezali sorry bolimisi oyo batindelaki ngai ezali celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Jézabel aza entouré na 450 prophètes ya die ya starté pe 400 prophètes ya die bal ba faux prophétie. Jézabel aza Satan na kati ya mwasi malamu aza na molimo ya Nzambe akolinga mobali na ye akotosa mobali na ye akolingaka jamais pasteur na ye koleka mobali na ye akozala soumise à mobali na ye pe akoya jamais na Bible na kwiti po te na TV boke ba esprit ba Jézabel eza na communauté ezobeta ezodétruire bato ya malamu ndenge Sarah azalaka kobenga mobali na ye Seigneur ye pe akobenga mobali na Seigneur akopesi 100 mètres te akomema harmonie partage ekozala na ndako wana Jézabel dans nos églises dans nos communautés même na presse Jézabel azosalaka na bato oyo baza ba infiltré ba oyo bazosala ba fausse accusation na motu oyo azolinga kozongisela bokonzi ya Nzambe liboso mwasi ya Jézabel ata obali ye osili akosilisa mbongo na famille akotinda mbongo na famille akosoma bandako akobetoleta lisolo te akotaxe yo bafacture na ye na hiver na été kokanga tata na yo na mama na yo ndoki to kokanga bandeko no bandoki bafemme de nuit bamari de nuit eza esprit ya mwasi ya Jézabel na kati ya libala oyo totelemeli yango eza yango wana donc bokeba na masolo oyo ndenge ezoleka na kati ya communauté. Alors awa tozolobela ba breaking news na biso lelo tolobeli ke opposition basabote session oyo président na bango ya ba groupe parlementaire ya opposition avait écrit à Minakou le samedi 20 juin pour na signaler que ba député ba participer na session extraordinaire qui traitera des lois sur la répartition des sièges pour renforcer le clou. Les acteurs des forces politiques et sociales de l'opposition réunis dimanche le 21 juin à la paroisse Notre-Dame de Fatima Gombe dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action ont, dans une déclaration lue par leur modérateur Deli Sesanga, appelé les groupes parlementaires de leur famille politique à s'abstenir de participer à la session extraordinaire du Parlement. Cela ne respecte pas la Constitution et moins encore à l'intérêt du peuple congolais. Senaki Kanambe a respecté serment à Kata Liboso Nzambe na osimba Bible pour respecter la Constitution à Congo. Pe basukisaki na communauté internationale bazala toujours côté à la peuple congolais. Senaki na tout Congolais azala na courage et pe azala prêt à barrer toute tentation de conservation à pouvoir na violation de la Constitution. Pe perdre azolinga ko gonfler ba calendrier électoral pour Kabila à l'équissa 3 ou 5 ans lisusu ya ko glisser. Mais batimbeli bango yé kalate histoire na ye ezosila. Abordant les points relatifs aux consultations régionales, opposition parle d'un gâchis après l'échec des consultations nationales qui avait donné lieu à plus de 769 recommandations qui du reste n'ont même pas eu des applications à 10%. C'est-à-dire, Bossali, la revendication, la solution, plus de 760 solutions, à 10% nango, Botali Angote, Bopesi solution. Alors, les acteurs de l'opposition ne doutent plus
du fait que les dialogues visaient les glissements tant redoutés, mais Soukisi Kabila, Kabila Zu zéro, chanteur ivoirien Tiken Ya, azaki refoulé na Kinshasa, parce qu'il y a un Momoko, Oyo, asengaki ba président africain, ba mekakoyi ba constitution te. Donc, moni awa opposition, et saboter session extraordinaire, Oyo, et Salami na palais du peuple, pe ba président ba groupe parlementaire wana ba commis lettre na minako ke ba ko participer te na ba loi na bango ko bazo ko sala glissement pe ba sengi na Kanambe a respecter constitution ya Congo oyo agiraki ezalaki liboso ya Bible alobaki ko respecter constitution ya Congo a bouger ta iota moko te pona kolongola loi ya constitutionnelle aluka ko briguer mandat mususu te a respecter ba nini wana pe basengi na bakongolais nyonso tu bazala na ekenge bazala na courage batelema parce que article 64 zo bakongolais tu atelemela moto alingi koyiba baélection pe bakomi sikoyo na bacertitude ke badémarche nyonso tu ezosalama oyo eza gachi oyo babebisi mbongo ebele na temps eyalaki kaka mpo Kanambe azoluka glissement parce que Kanambe awuti kosala déclaration na ye alobi ete azosenga na opposition ba yeba ke ye a dépensaki zana tangela binongo a dépensaki Kabila a dépensaki lors des élections 2006 il a dépensé 400 millions de dollars en 2011 il a dépensé 700 millions de dollars et en 2016, on prévoit 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Alors, il y a lobby que, pourquoi mbongo oyo, tokoki kotiango na ko investir mbokate. Bien aimé, en tout cas, nazo senga na bino, to funga miso, parce que ndeko oyo, mutu oyo, azalima assassin, azalima démoni en personne, a commis na souci, yako investir na mboka. Mais aza muta liboso aya na chantier o ba bengi 5 chantiers o ezana ngo ba aventure parce que 5 chantiers tika au salamate premier chantier ezaki libongo ba congolais deuxième chantier eza santé ba congolais quatrième chantier troisième chantier ezali scolarité pour na futur na biso cinquième chantier ezaki ba fonctionnaire ba futa ba salaire parce que mutu nyonso tout na vie il faut asala ba futa ye alors biloko wana a respecter en moté occupant atongaka na ye te azwi bamabulu oyo mosala mobutu asalaki azwi bamabulu azipizipi akosi bato ke azosala chantier et pourtant tika kotonga eloko moko te courant epesamaka te eza na bacommune mosusu neti bangaba 5 ans batikala kozwa courant te banzela kote ya bongolo kote ya nini ya wileri kote ya ville ya Kinshasa kuna soki mvula ebeti ekoma bongo nde babenga yango comment on appelle ça balak alors hier alobi atika na suna pouvoir pourquoi Kanambe azolinga tout le temps atika na pouvoir et pourtant sali 14 ans oyo ata congolais moko avota ete oyo ata congolais moko apesa evoite Kanambe azolinga atika la bongo po bakota na troisième phase na bango ya balkanisation ya Congo c'est-à-dire troisième phase ezani eyali kokata Congo mike mike kopanzango parce que Sarkozy oyo ndeko na biso Alpha Blondy ayembeli nzembo mise kangol ferme ta gueule alobaka Congo eza na ba richesse ebele esengeli epartage na bandeko na ye ba Rwanda donc Sarkozy aza juif aza d'origine juif mais aza français de mère na ye aza français mais papa naza français te alors akoma président France azalaki mpona bentera ba français mais le même Sarkozy soko yebisi ke non omoni ndenge eza boye au France lelo soit ndambo parti à France ou bien parti ya Lille ekota na Belgique parce que France eza monene Belgique eza muke bopesa Lille na Belgique akolinga ngo te mais lelo ye na Congo azoloba ke Congo ezwa ndambo ya ba richesse nango epesa na Rwanda entre temps colline wana oyo ya Rwanda ba richesse oyo eza na côté ya Congo na côté ya Rwanda eza te même les bazwi ba éléphant na biso bazwi ba rhinocéros na biso bakenda bango na Rwanda na banyama bani kovanda na Rwanda te bazongi na Congo alors yango oyo tomoni ndeko na biso Alpha Blondy alobi bo fermer ba gueule na bino parce que les bozo fongola minoko zo lakisa biso ke koza mayele mingi te
Alors Kanambe, je crois que Obama assez alobaki yango alingi ba président fort en Afrique mais alingi ba institution fort. Alingi ba président fort parce que Kabila ozui chance moko oyo mutu moko atika ko en Afrique na monde te. Ozano Congolais te. Okoti Congo na 1997 na ba boti ya mvula na poche na ozaki même pas na 5 dollars. 14 ans plus tard, ozana plus de 15 milliards de dollars. Okomi riche, okomi na nyonso pe na mokongo na yo oza au moins na 20 millions de Congolais oyo bakufi oyo bomi. C'est-à-dire place na yo ezali bongo na wapi, ezali bongo na CPI, to ezali bongo na cimetière. À part wana, ozala ba mort oyo bomi, ozala ba fausse commune oyo tiaka ba Congolais, ba oyo lobi okoza président na ba Congolais bazoboma bango na gauche, ba Congolais bazoboma bango na droite, ba Congolais bazoboma bango par-ci par-là, olobakelo ko moko te. Osali 14 ans na pouvoir okoki kosilisa guerre à STT, aussi sango te parce que yo moko oza auteur nango, yo moko oza problème parce que ozali Rwandais, olingaka Rwanda, olingaka Congo te, olingaka ba Congolais te, ozwaka bandeko no ba Rwandais ba koti na Congo ba bomi ba kei. Alors, soko sali 14 ans, ozokoka kopesa solution na est ya Congo te. Ata ba pesi yo 20 ans, ata ba pesi yo 30 ans. Osa eloko moko te. Moi je crois que monsieur Kabila il faut au sans jamais merci que vous 14 ans au pouvoir, vous avez qui aidé par Batloko à honorer Mwanda à l'ouverture résistant, a fêté 10 ans, na résistance na ye à Bambata Libangate, à Boma Atamu Seleke Tete na Congo, à sa résistant d'eni. Na bateau balandakaye, baza ba docteur, batanga classe, bon notale langa définition résistant, botal langa définition libérateur, botal soki action ya apareko, action oyo tout to mené awa soki eza vraiment pour nous libérer mboka. Or pour nous libérer mboka, toza na ba action to koyi kozwa eza lokola embargo, eza lokola action sur le terrain, sabotage, action ya ko paralyser économique ya Congo, action ya ko sala ba mort subite ndenge za ko sala na tango ya IDPS. Mais lele oyo biloko wana ezo sala mate, mais bino bozolo bake bozo linga ko libérer mboka. Bozolo bake bozali ba résistant. En tout cas, Bolimi Sanga, Naza n'a rien à voir na Honoré Ngwana. C'est un Congolais, c'est un Kouloutou, mais n'a rien qu'à corriger parce que Aza n'a pas idée qu'il y a une résistance, mais oh, il y a sali, parce qu'il a pris 10 ans à aliéner groupe ya bateau. A comme si bango dans nos tribal, aliéner bango, bateau ba oui ba révolutionnaire, ba résistant, mais na kati ya résistance na bango, ba bambata libanga te na Congo. Donc makambo ezoleka na parlement ya Afghanistan, il faut te ya biso bateau to bi to ba résistant. To kozala ba résistant ndeni so Kabila za inquiété te. To vani na poto eza mboka na biso te. Tozo pesa merci na banglais na ba européen de ba yambi biso. Mais biso to yaki awa so to solo na bango bie to kozonga kana mboka ko récupérer mboka na biso. Mais toza na ba opposant oyo bazali félicitations to moni lelo groupe à opposant ba boy ko kende na malgré ba mbongo Kabila tie mbongo ebele po asomba bango ba boy ba komi na conscience soki lelo ndenge ba boy ko kende na na conseil oyo parler du peuple extraordinaire wana ndenge ba boy ko kende soki pe ba sabotaki kisa hémicycle là so ba sabotaki ko kende na parlement ndenge Tshisekedi apesaka mot d'ordre mbelelo balinga batia Kabila kao parce que soki ba boy ko kota na palais du peuple balinga batia Kabila kao mais vaut mieux tard que jamais lelo félicitations na bana mboka na banzi boyoka nzembo oyo indépendance tchatcha batanga bakombo batu songolo batanga bakombo batu songolo lelo oyo tozala fier to bakisa kombo ya Makila tozala fier to bakisa kombo ya Fayulu tozala fier to bakisa kombo ya Mokia tozala fier to bakisa kombo ya bato tout bazawana boyebi ba groupe ndenge bozani mais tango Kabila zolo bake to dépenser déjà mbongo ebele pour na kokende na ba élection tozwa mbongo oyo to tia yango na ko investir. Kabila a créé Moussalani. Ferme ya Bukangalozo eza nango grande escroquerie ezali ferme ya ba sud-africain. Masango nyoso oyo babuka kuna kina na Sud-Afrique. Dernièrement tomoni ba parlementaire ya Kivu ba komeli Union européenne parce que ba pont oyo Kabila kina ko inaugurer eza ba pont oyo mbongo eutaka na Union européenne. Même l'élection
400 000, 700 000, 1 milliard de dollars. Et bien, on a poche à Kabila, ils ont un partenaire, mais tala mutema mabe na ye, azo lukatika na pouvoir, pour Aïba, pour Aboma, il y a combien de fausses communes il y a sali? Il y a combien de morts congolais? Tolanda lisolo oyo ndenge ba panzisango oyo bana mboka ba député ba lobiete l'opposition ba refusé ba boyi glissement ba bi ba okendete opposition et boyi et okendete l'opposition refuse le glissement ba boyi ba bi ba okendete et c'est mina biso bana mboka to sala ndenge opposition et salami tala Kabila ye moko makamni ya sali azali mutu oyo azoboma azali mutu oyo azonyonga azali mutu oyo soki oyo keli ete atieli au poison bakulu na ye mutu aya na bango batu na machette ye mutu aya na bango azwi nationalité na biso congolaise ayibi esuki ka epa na ete abandi kokabango kotinda batu asilisi armée Mobutu atikela biso mutu ndenge wana c'est un terroriste tokende na élection pour anime tokende na dialogue pour nani alors bande konanga phrase oyo ezali phrase assassin ye moko alobi yango ezali phrase assassin elakisi motema mabe na ye alors biso totikali na article 64 ya constitution elobi totelemela mutu nyonso ou bien groupe ya bato bali koyiba ba élection bana mboka esika nyonso boyali totelemela groupe ya bato oyo totelema yango na ndenge nini nalobaki embargo nanu na biso bato ya poto tosorganize. Deuxièmement, tokangisa munoko na bato nyonso baza ba Mr Kangol. Mr Kangol eza bato balobaka bazo réaliser te. Tant yo lobi ozo fêter 10 ans ya résistance na mboka obomata fourmi te oza résistant ndeni. Tant yo ozo lobi ozo fêter 10 ans ya résistance ozata na bilan na yo na discours na yo ozo pesa ta futur na binote boko agir quand ezali c'est-à-dire 10 ans ya aliénation bato wana fu bakanga munoko parce que baza ba ennemi ya Congo. Tant yo lobi ke ozali congolais ozali mutolingi Congo olingi mboke kene liboso mais ozali kosala ba makambo oyo ba message ezokwea natala on a message au leader awa totala bakutini message nini awa namona ba message mususu oyo iye awa message au leader congolais total en haut les a message zo ko ya bato bazotindela nga po bayebi ke na ngongo naza na kati ya ko tourner breaking news total a ezali message audio zela message au leader de l'opposition congolais par Rémi Luvumbu sur Radio Centrale d'Anvers réalisé par Guy Olingo au moyen attend ngo ezate po ezali audio total a ndeko na biso awa total a susu ba commune awa ba message zo kwea kaka kokwea na kokwea total sous message mususu akwea eza nini bolimbisa vraiment naza busy il y a des messages qui tombent tous les 5 minutes eza un message zo kwea au Vidal la commune zela total ndeko na so Vidal atindaka pe biloko Vidal matumona total la commune Vidal a commune biso Gabriel Mokia alobi ba Rwandais bazosenga 300 km bazwango te so to bomi Kabila lelo bango mo ba opalangana tozali sosu na message mususu awa o bakomi Kabila a beaucoup tué et fait tuer au quotidien beaucoup de Congolais grâce hélas à la complicité de ceux-ci. Où sont-ils les citoyens de la République démocratique du Congo? Pourquoi se mettent-ils des mauvais côtés de l'histoire de leur propre pays? Pourquoi ce Congo jadis terre paisible et objet de fierté a-t-il peur d'un individu arrivé il y a seulement quelques années en pote de caoutchouc sur son sol? Pourquoi certains fils et certaines filles de ces beaux pays se sont-ils mis au service de leur propre bourreau, connaissant que cet individu n'a pour mission que de détruire leur mère patrie? Pourquoi les Congolais bazokomitia na musala ya bourreau na bango? Mutu oyo ayaki na bakaochu, mutu oyo ayaki atane loko moko te, bino lelo bokomi kosalela ye, entre temps boyebi ke aye na mission kaka abebisa aboma a détruire. Chers internautes,
la situation qui prévaut dans ces grands pays d'Afrique qui aurait été, en cas de sa stabilité et de bonne gouvernance, les principaux interlocuteurs de la communauté internationale en Afrique subsaharienne, ce pays qui a tout comme richesse naturelle et humaine, ce pays mosaïque de peuples, la situation qui y prouverait, ce sont uniquement ses propres fils et filles actuellement en train de somnoler qui peuvent et doivent trouver réponse à sa propre équation. Ma situation ozoleka na Congo, Congo eza mboka monene oyo ekoki kokoma ambassade ya Afrique na la communauté internationale. Mais situation ezorégner na Congo, des autres ezorégner na Congo, ndenge bazobomela ba, ne Kabila azolinga kosakana batatika na pouvoir, bato bazofavoriser eza kaka bana basi ya Congo na bana mibali ya Congo. Normalement, la déclaration ya ndenge oyo alobi liboso ba député, il fallait pas la réaction. Mais ba député ba la réaction te biso ba yembo quand to ça la réaction. Comment voulez-vous que les prisons deviennent des mouroirs et que l'opposition locale ne dit rien? Ba prison ya Congo et comment besika ko boma, opposition à Congo, député à Congo aloba eloko moko te. Comment voulez-vous que bien au contraire, l'opposition parle des élections, des listes électorales, de la CENI, du dialogue. Opposition na parti politique, au lieu de l'élection na dialogue, fallait ba Congolais na politiciens, oyo bazo croupir na prison, basala eloko te, basala eloko te. Entre-temps, Rwandais ba M23 o bazo boma, o bazo sala viol. Oyo, baza ba génocidaire, baza libanda, baza libre. Pire, les chefs de leurs églises catholiques, on appelle le cardinal Mosengo, va rencontrer le président qui a volé les élections, qu'il trouve en train de regarder la télévision et lui dire que les problèmes du pays ne les regardent pas parce qu'il a moult affaires au Vatican et qu'il demande que la constitution soit respectée et l'ouverture de la chaîne de la télévision catholique. Donc Mosengo nalobaki yango ke atiko bebi sa vie politique na bobimana ya kuta na Kabila akuta na Kabila eloko ne azosenga ye azosenga ba fongolisa chaîne ba catholique pe a respecter constitution bato bakundi na mabulu azoloba te bato bazokroupi na ba prison azoba te ba étranger oyo bakota na mboka bavandaka na Ruberu balata ba tenue militaire Mosengo amoni yango te. Mosengo o azali chef spirituel, chef église, amoni makambo wana te. Pona ye, azosenga kaka l'élection, Kabila respecté yango, pe azosenga ba fongola radio na télévision catholique. Bomona yango place nini? Bosu bomona place nini? Pasteur aza o akengelaka mokengeli mpate. Biso to ba pasteur. Soki to mati lelo, yango na lobaki, bosala confusion te entre radio émission à télévision qui combattant qui pastoral. Non. Tant on a ça, étant que Congolais, étant que Moutou, Oyazo Bundela Mboka. Bon confondre en côté, na tant on a zoté. Bon tala matière nanga, bon mona que toza deux pasteurs, trois pasteurs te bater qui to kolanga. Ce qui tembe, kota na website nanga www.sentinelerdcongo.com kende na prédication, tala matière ezakuna benganga yebsanga na terre lokolanga. Alléluia. Alors, pendant ce temps, les décès s'accumulent et se multiplient dans des prisons où il n'existe aucune structure de prise en charge. Les détenus ne sont pris en charge que par leurs propres familles, et bien ce qui concerne les soins de santé que la nourriture. Donc, Nangongao cardinal Akeokutana Kabila ayebi bien que na prison ba détenu ba na nzala, ba na santé bien te bato bazwaka bango en charge bato ba libanda pe bato ba sala kate, mais yele rakutani kuna alobeli makambo wana te. Lisusu awa ce cardinal congolais qui est le seul prélat au monde à avoir une volume très exceptionnelle de travail à Rome et qui n'est pas parti pour partager un repas avec le bourreau des Congolais, Kabila, énoncer le respect de la Constitution et plaider pour la réouverture des seuils médias, n'avait que faire de ses compatriotes prisonniers enfermés dans des mouroirs. Donc, yé oyo, azwaka minga ozane pa pape, mais l'era yé ameli alena Kabila, bourreau azoboma bandeko na ye, souci na ye zaka ba fongola TV na ye.
souci à bateau bazo kufa na prison, souci à ba congolais au bazo boma mikolo nyonso, souci même ya mboka intégrité ya Congo na est bazo boma na Kinshasa ba kulu na baya ba Rwandais baya etali ete. Alors, ce dimanche 8 juin au matin, pendant que le génocidaire Kabila a passé toute la journée précédente à parier sur Internet sur les matchs des finales de Ligue des Champions, donc à Nambe, le 8 avant d'agir à parier pour avoir un mitin domingue, à parier sur match Messi nana au gagné. Alors sur Juventus, yo siko ozo okutana mutande mwana, ozo le même makamba makalate. Les circoncisions de cette situation, les circonstances de cette situation sont encore inconnues par notre rédaction en chef. Donc, Batouazo Koufa na prison, balobi jour wana 20 Congolais bakufaki na prison. Jour oyo, yazo kutana Kabila, 20 prisonniers Congolais bakufi. Hier ailleurs kolobela même ba prisonniers bakufiki. Nous sommes en train de contacter enfin, bazo contacter directeur la prison Makala pour batu na ye Batouazo Koufa kuna ndenge na mukolo moko 20 prisonniers bako kufa. Azoya mafone te numéro oyo bapesaki makango ne moko mutu apesaki numéro oyo mais bazoya mbaete. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition locale en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, opposition bandit. Félicitations à Moussa Bozosala. Autrement, la Fondation Carter et d'autres organisations internationales ne se seraient pas en train de se battre pour dénoncer les ignominies que semblent applaudir certains Congolais qui s'accommodent aux souffrances, à l'humiliation, ainsi qu'aux peines aux peines qu'inflige Kabila à leur beau pays aujourd'hui devenu l'ego de l'Afrique. En tout cas, la Fondation Carter qui ne s'en prend, c'est certain dimanche tout et tout. Malgré cela, les souvent politiciens mususu oyo amibengi mwana nsemi oyo azali na auteur to azali complice ya liwa ya Tshebelwa parce que aboyaki koya déposer sur ba population oyo ye ya budu ya Congo baboma ne mwana nsemi aleki alobi Kabila fois tika na pour 3 ans entre temps Kabila za bourwa ba congolais aboma bato ya budu ya Congo. Bien aimé, to telemela Kabila tina dernier souffle to bengana position to bengana ba Rwandais oyo parce que alakisi motema ne mabe alobi ete eza malamu mpona Congo tokende na élection te mais azwa 1 milliard abongisa Rwanda parce que aza na souci abongisa mboka te. Alors tolobi bokanga bambanga na bino so bozala makambo koloba te bozongela kolinga mboka parce que bozala ba ennemi ya Congo. Kabila est con. Kabila, Rwanda. Il est le roi des cons. Même Rwanda est un roi des cons. Rends-moi un service, fermez vos sales guerres. Kabila, glissemé au salamate. Soko tietembe, et bembenayo, bako tiena on a vu la Kinshasa. Parole de loin de Dieu. Breaking news. Ce que tu parles plus haut que ce que tu dis. Tu veux falsifier l'histoire du Congo. Tu n'es pas Che Guevara, ni Lumumba, ni moi Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu n'es même pas Mobutu. Mr. Kangel, tu n'es pas Mobutu. Ferme ta sale gueule.